Bonjour, bonsoir, oh, ça dépend de l'heure à laquelle ou à l'endroit vous nous suivez. Hein. Salut à tous, merci d'être là. Pourquoi je vous dis merci? Parce que je sais très bien que vous êtes très nombreux devant vos écrans, devant vos télévisions, devant vos ordinateurs portables, vos téléphones, pour suivre cette émission. En tout cas, merci d'être connecté, branché sur Libanga TV. Avec moi, Betty Massengou, la fondatrice ou l'initiatrice ou la présidente de la fondation Betty Massengou, ONG Betty Massengou. Donc, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Donc, we are together. Nous sommes ensemble, chers amis, ladies and gentlemen, mesdames, demoiselles et messieurs. Partout où vous nous suivez, en tout cas, ça fait un bail. Donc j'étais un peu malade, mais par la grâce de Dieu, je suis en vie, je suis vivante. Et c'est pour cela, je suis dans vos maisons, sans vous demander la permission, ni frapper la porte, directement je suis là. Et merci de m'avoir reçu chez vous. Merci beaucoup. Voilà. Et déjà ce 27 mars, c'est mon anniversaire. Vous le savez très bien que Betty Massengou est née un certain 27 mai. 1900, point, 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 point. 1900, point, 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 point. Donc, c'est aussi, c'est vraiment un jour extraordinaire, un jour inoubliable, un jour très spécial pour nous parce que c'est aussi la date où la fondation Betty Massengou était née. Donc, fondation Betty Massengou est un certain 27 mai. Donc, ça qui joue au fondation Betty Massengou, ça qui est créé par moi Betty Massengou. Alors, aujourd'hui, nous allons parler plus de cette fondation. Tout mais un peu qu'on réfléchir ou qu'on solo là sur cette fondation Betty Massengou. Pour exemple, attention, c'est Betty Massengou. Tu as vraiment fait une belle idée. Donc, une belle initiative, il y a créer fondation, mais c'est comme si on l'obélarango vraiment trotté. Toi, tu parles toujours de la musique, des actualités. Oui, c'est bien bon. Mais aussi, n'oubliez pas, une fondation. Oyo et Sungaraba orphelin. Alors, je me suis dit, oui, vous avez vraiment raison. Alors, Nasa obligé, en tant que Mopandi Sango, bien formé à l'INA, en tant que aussi la présidente de cette fondation, l'initiatrice, alors je dois beaucoup parler sur cette fondation. Alors, Tomandolo Belango, moi, Mingi, Tomandolo Belango, trop, Tomandolo Belango, émission mi bimba. Donc, du début jusqu'à la fin, rien que la fondation Betty Massengou. Ça fait un sujet, on doit débattre sur ça. Parce que nous ne sommes pas là seulement pour parler de la musique. Nous ne sommes pas là seulement pour parler de la musique, du théâtre ou je ne sais pas moi. Nous sommes là en tant que, surtout moi, je suis là en tant qu'animatrice, animatrice formée à l'INA, animatrice culturelle bien sûr. Donc, photo lobela makami sotali culture et makambo etali social aussi, ils ont faire partir na kata culture na biso. Et surtout vie ya bana wana ya ba orphelin. Pourquoi tolingaki to sala fondation wana to créa ki yango kaka bi créa te comme je vois aujourd'hui ba mususu mona la lamuki na sa fondation nanga bo benga nga bo pesa nga ba don azo ba don ali bo kende tika ba biloko batindeli ba orphelin ba veuve ba désœuvré ba personnes vivant avec handicap ba kenda kotika te. Alors biso tolobi non, faut tolobi la rango parce que nous faisons des choses vraies, nous faisons des choses réelles. Et na lisungi ya Nzambe, pourquoi pas tout lakisa ngo na monde entier? Pourquoi pas bato baza na bonne volonté, bato balingi kosunga, bakoki kosunga pe batia pe la main dans la pâte afin que to avancer to tombo la fondation Betty Massengou oyo et maté kende liboso lokwa ba fondation et belé oyo dans le monde. Alors vous qui nous suivez de partout dans le monde, dans tous les quatre coins du Congo ou en Amérique, en Europe, je sais pas moi, même en Afrique, en tout cas, je vous salue encore une fois de plus et je vous souhaite le bienvenu dans cette émission. Prêtez-nous vraiment vos oreilles, s'il vous plaît, please.
bopesa biso attention na bino, bolanda émission du début jusqu'à la fin, parce que dès qu'on a oloba boye, si la régie est prête, bakoki déjà ko balancer biso ba image à Fondation Betty Masengo. Parce que tout ça là moi ba activité ebele, nous parlons pas en vain. Otoye karato loba loba, non, nous avons nos images à nous. Oeza na YouTube, na ba chaîne ebele, on a travaillé, chaîne on a outa place na bande ko sala avant na ya na Libanga TV, ma chaîne privée, mais ba chaîne mususu tel que Congo Promo TV le on a tangiango parce que eza chaîne on a travaillé wana bande ko boyebi ba image eza wana na Libanga TV également et bande ko bozolanda biso la Fondation Betty Masengo qui a été créé un certain 27 mai 1900 date nanga mais yango salamaki un certain mai, donc un certain le 27 mai oyo bandeko on a biso les a déjà vendredi to fetaka anniversaire ya Betty Masengo pour na batu bolingi Betty Masengo to sepelaka na yo kaka eza na munoko te ba il n'y a pas l'amour n'existe pas mais il existe que de preuves d'amour. Alors, yo linga Betty Masengo, numéro est affiché. Betty Masengo, je t'envoie un $200, un 300, un $500, juste pour fêter na orphelin. Tu seras béni abondamment. Betty Masengo, le quoi, ils ont la fête ya yo, ya anniversaire na yo, en même temps, ya fondation Betty Masengo. D'être liés ensemble na orphelin, comme vous voyez dans les images. To liaka ensemble na ba orphelin to sepelaka na bango na lingi nga pe na participer na bénédiction parce que c'est une bénédiction babi la main qui donne c'est la main qui reçoit c'est une bénédiction de donner quelque chose à un enfant orphelin moi no azangi tata zangi maman moi no aza etike ezakali pamboli 2 fois moi je manque même un $200 ou un $300 pour que tokende ko liana bana wana pour que toke ko sepelana bana wana pour que to soutenir bana wana. Ce n'est pas seulement que nos photos en bambongo ebele, oui to rozana bambongo ebele. Oui, wana nangolu nzambe. Mais na mukie o kanzamba opesa biso. J'ai un $100, j'ai un $200, j'ai un $300 na lobi non, na kenelia on a orphelin, na pesa bana oyo. Bafutaka minerval, rentrée scolaire na bango, na sombi bakaye, na ketiki la bana wana. Alors, yo zolanda biso. Qu'est-ce que vous attendez, papa, maman, yaya, leki, partout aux zolanda émission oyo. Ozana mutema soutenir. Pourquoi olongola bolingo wana amour wana kenda wapi. Je sais très bien que la fondation est belé. Ope ba kosaka na komba bana ba olia ba mbongo wana. Wana basumu na bango na nzambe to tala bango te. Nous fixons nos yeux vers le Dieu très haut, le Dieu tout puissant parce que toza bana na nzambe. Biso nyoso to yebi. Lipambo lu ezaka na ko pesa orphelin. Nako laissa orphelin. Tant qu'on a merci. À quoi il merci. Merci, on a produit un miracle. On a tant de témoignages. Il y a des comme sous Betty Masengo. Je t'envoie $200. Sunga bana wana na kolia na bango. Sunga bana wana na minerva na bakaye. Na ba fourniture scolaire. Et on a monté au centuple. Après ça qui descend sur $2000. Mousou après ça qui $500 na e. Alors bi kotanga pe kombo na ngati. Mais azane na Europe kuna. Na pesi nali bato bayeba te me nzambe alola o ayebi tango ya pesa ki mbongo na ye elesi ba orphelin et lelo azo témoigner que non nzamba pamboli koleka même mbongo ya pesa ki bozwa azalaki nango avant na akomi nango lelo azaki nango après na akomi nango lelo maintenant c'est différent amoni makambo ezo prospérer a créer une entreprise a avancer pourquoi parce que il avait pensé ya kosunga orphelin et yo zolanda biso tona batu musu pe o asunga ke elle vous donne quelque chose une dame azana poto yeko taloba beti ko tanga no kombo na ngati ce n'est pas important yo tanga kombo na yo zwa kaka biloko kenetiki la orphelin après toke totiki musu pe ka te toko filmango ou na zwi saki aloso moko ngai wana na ketika na filmer yo eutaki pa mama moko boye atindaki $100 na ye bosombi kasaki aloso boîte miliki
sucre, semoule et tout bien biloko moko ke bo filmer bo lekisi non faut bo lekisa oyo ya ebele mutu amoni pe lobi ke oui fondation ezosala makambo oui mais ya mokie tokofilme te parce que eza eloko topesaka yango régulièrement. Alors yo olingi tosalaka baactivité ya minene kotisa loboko na yo papa fongola motema comme membre ya fondation Betima Sengunde bomona to ana statut na biso nous sommes vraiment une fondation toza na ba mikanda l'état pesi biso apesa biso parce que 5 ans déjà fondation Betima Sengu depuis to ezaka créé ti lelo toza na personnalité juridique oyo elakisaka que bato baza vraiment valable si je peux le dire ainsi. Alors non mais quand autant na moi qui est kaka statut au pona bande bolanda biso pona batu nyonso hein donc statut na biso eza wana fondation eza dénommée fondation Betima Sengu eza créé na Kinshasa capitale de la République démocratique du Congo. C'est une association sans but lucratif eza nango apolitique hein? Donc biso to wana biso bata politique te Betima Sengu aza te ko député to azo penser pe un jour à postuler non 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 non. Donc fondation Betima Sengu eza wana pona kosunga ba personnes vivant avec handicap ba désœuvreux ba veuve ba orphelin ba prisonnier ba malade malgré bozwi eza vraiment mingi te maintenant moke oyo nzambe azopesa tosalaka oyo ekoki na biso mais je sais très bien nzambe akosimba o motema yo mpo koma partenaire comme ça tosalaka mpe baactivité moko ya minene oyo lipamboli biso nyonso toprofite tokabola yango biso nyonso topartage bénédiction wana donc bandeko bozolanda biso donc toza vraiment na siège social na biso toza na rayon d'action na biso toza na but et objectif la fondation Betima Sengu a pour but de lutter contre l'analphabétisation, contre la pauvreté. Donc toza na makambo ebele na otanga nyonso te na otanga ka muke pour muke boto bamona ke eza vraiment fondation moko bien. Donc eza fondation oyo yo soko epe kokota na kati wana okozala jamais déçu. Omona que eza une bénédiction pour nous tous. Donc toza na ba membre fondateur bazali toza pe na toza na ba solinko adhérer donc déjà na lobaki yango o troye bisonde ni okoki kosala po adhérer donc ba membre d'honneur bazali ba membre effectif ba membre sympathisant bazali donc makambo eza vraiment ebele assemblée générale esalamaka ba idée pesa maka bato pe ba signer la carte awa donc règlement intérieur ezali tout pe na kata fondation na statut na biso awa eza écrit. Alors yo zolanda biso papa maman to sengi kana yo o participer na fondation o comme membre d'honneur membre sympathisant soit ozala membre moko bi que non ngana bando pesa nga ba cotisation chaque mois to ngana ndo pesa ba dona nga chaque mois to ngai nalingi à chaque fois son nzamba pambolinga osalaka na longoli mbongo ya dîme nde biso nso topesaka dîme na église offrande ba action de grâce na longoli mbongo ya dîme le reste na longoli bokende pesa ba orphelin. Les enfants souffrent, je vous dis hein. Ba papa bolanda biso bilo boana poto o mutu so binga de na longa na nganzala pona kenda poto oui eza mabete mais pense aussi aux autres. Pensez aux autres. Chers amis, pensez aux autres, surtout na bana o ba o souffrir. Ozanga même ata loso na koma mona même ba fondation mususu ba oleka na balabala ba simbi kitunga. Tata moi 500, tata moi 1000 francs, sombela orphelin loso, sombela orphelin, ba orphelin bazolela nzala. Eza pasi. Bana wana baza bana o bakana kite ba koma ba orphelin. Et ça ba circonstance ya vie. Alors tant to sala rango nzambe pe apambola biso abatelaka même biso pe to sa ba chers parents
okamwa kaka même susu mwana no vivre na facilité obota bana ba pambwa makaka parce que toi papa ou maman osala bolamu to osalaka bolamu na ba orphelin moko boy awa na Afrique précisément na Kinshasa na fondation Betty Masengo egangelaka yo tous les jours de ta vie o comprend te mususu nzamba pesa longue vie au combat d'ana ba 70 à 80 ans 100 ans ou 50 ou 60 ans je sais pas mais on a toujours à bonne santé nzamba pesa ko bonne santé on a pour osunga ka ba orphelin la fondation Betty Masengo c'est bien beau qu'on mbongo $1000 aux opesi ba opesi ba ministère ba yemba yo et après mais tant aux mbongo na opesi ba orphelin oyo ebotela yo eleki même ministère soit yembi yo donc bandeko bozo landa émission bo mona ba image pendant na olobaka ba image ezo défiler pour vous montrer que to sala ba activité pe to sala ka ba activité toza na ba projet ebelé surtout moi là beaucoup de projets je pense déjà aller visiter les vieillards alors ça demande de l'argent ça demande de l'argent faut que tu là ba vieillard ko na homme de vieillard ko rendre bon visite to ke maboko na makoloté il faut amener quelque chose alors you peux participer Dieu te bénira tu seras béni abondamment par rapport seulement à un geste au sali yo ebi ke na bimisika $200 $300 ou 400 500 mais nzamba pambolo plus des fois moi aussi je me sacrifie Betty Masengo boyebi ba tunsu avec Betty Masengo tambola na catch ça fait vraiment longtemps oui est-ce que na koko son ba jipte non nabi non je suis on malade faut que ma contribution non ya na ngote na caméra na zu enveloppe na ketika la bo filmer bo la kisa fondation Betty Masengo et puis si mbongo ya ba traiter moi non donc il y a des choses où ça la m'a rappelé hors caméra il y a aussi des choses au fondation Betty Masengo ça la avec caméra auto la kisa bino ba image po ba lobaka image et les images parlent d'elles-mêmes to les qui ça ba image pour la tumsu ba mona ba tumsu pe ba ko contribuer à boy batanga ko mona ce n'est pas mauvais nzambe kande moto ayebi yo pambola yo musu pa ba te fo botanga ko mona po ba to ba yeba que na contribuer to tanga pe ko mona yo musu pa ba te fo bola sa image on fait des photos avec les enfants hein tokanga ba photo eza na page na biso Betty Masengo bo s'abonner na page Facebook wana en tout cas et ça biso énormément plaisir pour to banda pe ba live o ya to bando sala ba émission moko entre les parents et les enfants et leurs enfants bien sûr to no pe ça pe ba sujet moko boy to lobela kaka tout autour à bana qu'est-ce qui fait bana wana ba bima libanda nini o sala ka que bana wana ba lelo ba kuma ba shege de to benga les enfants de la rue bana ba okoma ba kuluna c'est pour quelle raison biloko nyonso les appelle irresponsabilité ba parents tout compte yango ndezo ça que bana na lelo ba koma ba sheke ba koma pe ba kuluna mais moi na wa komi orphelin akana kitia comme orphelin mutu moko ta akana ka to asenga ka que na kufela baboti non ezala mokano nzambe alors moi no aza orphelin zangi tata zangi mama biso oto sana makasi na nzoto nous avons aussi quelque chose à kosunga bana wana ce n'est pas que on a ba millions to mona kutu ba millionnaire pe belé ba milliardaire mususu be ba sunga ka bana wana mais ba mususu be ba sunga ka tembo na okena ona boîte a panza ona bandumba mais ba mususu nzamba simba mitema na bango mona ka sali ba don atindi en Afrique c'est bien bato bon de boza toujours béni dans votre vie. Alors yo pe o salarié loko on a continué o yo salarié ngote peut-être ozaki déçu na fondation moko boye otinda biloko ba komisa te en tout cas fondation Betty Masengo wana je vous invite tous ya ko s'adhérer ya ko sunga pe ato biki na oza membre te mena ndimi na sungaka ba orphelin wana à travers votre fondation Betty Masengo en tout cas tu seras aussi béni abondamment je vous assure et je vous rassure. Parce que nous avons un Dieu puissant.
les dieux de mon père, le pasteur Olivier Témété, de l'église Rehoboth. Donc, et nous avons beaucoup de témoignages à travers ces dieux. Babilo kazo sala ba surnaturel. Alors, biso peut profiter na kosungaba na wana afin que tous la paix béni. Alors, numéros affichés, c'est mon numéro privé personnel. C'est sur WhatsApp. Obengi anytime. Je suis toujours disponible dans la free. Au cas où même message te répondre. Si on te répondre, peut-être réseau nabiso kaka ya Kinshasa ndenge zalaka parce que moi je suis à Kinshasa et la fondation aussi est créée à Kinshasa. So nzamba permettre biso nzamba alobi que non un jour tout ça la rapide ba déplacement et aux alaka na volonté nae. Za na volonté en Zambé. Donc poto kenda rapé ko rendre visite na ba fondation mususu na ba orphelinat mususu parce que nazara pe na besoin ya ko sala orphelinat pour nous garder bana wana bazala un peu dispersé ou surtout que ndaka ko rendre bon visite na ba orphelinat mususu. Donc wana eza parmi mes projets d'avenir. Je sais bien que par la grâce de Dieu et koko kisama. Alors bande ko bolandi biso Fondation Betty Masengu eza wana. Fondation Betty Masengu ouvre ses portes pour tout le monde. Pour tout le monde. Donc tozana biso apolitique. Ezate ke o mutu moko boya politique ayaka pesi Betty Masengu ngongo sala fondation mutute. Donc mutute, je vous dis vrai, rien que la vérité. Donc tout cas rende to bundara na biso nde Betty Masengu a créé fondation o. Donc ezaki kutu wana na beti li solo te hein. Na beta moi li solo poto solo masola fondation Betty Masengu. Fo mutu so yeba. Fondation Betty Masengu esala marandenge ni. Ezaki na ndoto na songe quand je dormais. Pour moi on a moi la muke na banda olinga mingi bana. Donc on m'appelait toujours la maman des enfants. Mais à l'époque, j'avais pas des enfants. On appelle Betty Masengu, la jeune fille, la responsable était dans la lelo. Mais j'aimais trop des enfants. On m'a dit moi na ndeko na nazo memae, nazo sunga em so pena ke musala na moi quelque chose, na sombeli moi na ndeko na bilamba, na mona nzela boy. Ya ka bien quelque chose à la chege. To orphelin moko boazo le kananzela makolongulu, ozomo quelque chose au pesier. Ah point ni na olela nzala lipa nzala na liete banaton ozo eloko pesi. Ko papa si wana ya muninga koma ko swanga ya bana wana. Et quand j'étais enfant, et dans le bon toujours mingi. Ma maman Kati Bakisa na pesi ba bisou belé. Ah donc ayebi ma maman chérie au pas mon qu'on a fondation Betty Masengu azwa qui veut alobi chaque mois andopé ça sac à l'osso sac à semoule bidon huile pour na bana wana orphelin. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. Maman Kati Bakisa, la fille de l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo na ministère Amen. Je sais bien que bana ministère Amen boza de partout boza kolanda bison son petit moment et babilo kwa bope sa bilo kwa soutenir. Et ça babilo ko moko boy. Yako profiter na lipamboli. C'est bien bon nous prions mais tozo rendre ba acte na bisoté. Disons tozo sala bolamonté aux autres. Ça sert à rien de prier. Prier c'est bien bon, mais il faut te pratiquer makambo Bible zolo ba l'amour du prochain. Donc voilà. Si pe na ekoko la na bandi na ekodim l'église Rehoboth mwana mukie. Et au fur et à mesure na ekoko la na komi monitrice ya ekodim. Vous voyez comment ibanda na bandi ko kamba ba na ekodim. Na bimisa pe bon bana ebele ekodim onga na kamba. Na bandi ko kamba ba na ekodim. Après Dieu m'a béni na CDC classe. Na komi pe ko sala nde na koma journaliste na Canal Futur, ma première chaîne de ma vie on a robo ça nango jamais na 2007. J'ai étudié d'abord à l'UNA, mais nazo kende ka émission ti na lelo. Na sa na ba chaîne ebele on a kokotanga même ba kombo nango ba chaîne na biso kina ba RTVS 1 ba CBS Canal Futur déjà natangaki ba chaîne musu te fungwa maka donc ebele. Donc voilà, c'est comme ça.
c'est parti, hein. Donc voilà, nde bakampe okende ti lelo na yo comme na YouTube et ti lelo nandenge pe na qui vision wana. Donc je me voyais entouré avec beaucoup d'enfants, nazo kabolela bango babilo kwa kolia, nazo servi bango ndele na yo kolamuka na yo tout na nzambe c'est quoi, et Dieu me disait que non, oza muto fo osungaka bana mingi. Donc oza mutu oyo tellement je mets aussi beaucoup kosungaka bana konando linga pe bana, même jusqu'aujourd'hui j'aime beaucoup les enfants. Et tina nde na yo créer fondation Betty Mas. Donc ezalaki eloko ke oza na motema kosungaka, il faut faire une fondation oyo kosungaka bana et bando sunga batu avec un petit rien. Mais je me demandais, je n'ai rien du tout, comment on sunga bana. Oh la vie c'est dur. Et donc c'est comme ça. Mais par la grâce de Dieu, nzamba osunga mo muke ti fondation ekokoma lelo. Tina ndenge komi pe ezoleka la télévision na sa Kinshasa, une photo ça l'activité na access télévision chaîne op na travaillaka ezolekaka na YouTube pe ezolekaka. Donc voilà, c'est comme ça. Donc eza fondation moko eza raté na lali na lamuki na sali fondation Betty Masengo bo benga botinda ba don non. Donc nous avons aussi une structure bien organisée. Donc nous avons de membres, de responsables, de papa responsable, de maman responsable, okutu balekinga pe na âge mais banzimi biso nyonso totia maboko na lobi le main dans la pâte afin que tombe la fondation Oyo, afin que tout ça la fondation Oyo, une grande fondation Oyo que ça la représenter partout dans le monde entier. Pourquoi pas? Par la grâce de Dieu, voilà. Merci, c'est ça. C'est ça un peu l'histoire, hein? L'histoire juste pendant quelques poussières de minutes, une petite histoire de ma fondation, donc la fondation Betty Masengo. C'est comme ça que tu crées une fondation. Donc, et ça sans but lucratif. Tu crées un côté pour tu comme riche, tu comme riche dans ngolu nzambe. Ndenge frère moko imba troko ta lola ngolu. Voilà, c'est comme ça. Tu repars mon appel ngolu nzambe. Nzambe déjà loba ke tu oza bata bozui. Mon serviteur prospérera, montera. Il sera très haut placé. C'est écrit dans la Bible. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Alors, alors c'est comme ça. Donc, tu crées un côté pour créer une fondation pour à profiter. Oui, il y a aussi d'autres fondations. Surtout ba orphelinat pe mususu ketika biloko ya bana bazwi biloko ya bana bakomi koteka ngo omeme bana basaki ya loso basaki ya semu allez mukolo orphelinat akomo tekela ngo bata boutique omona basaki ya loso akitisi yango prix pata mbongo kana poche ba carton soso akomi koteka ngo ce n'est pas bien. Biloko ya bana il faut etikala ya bana, c'est comme ça. Donc voilà, fondation Betty Masengo et ça déjà pour la bato mususu oyo poza na idée ko kusunga fondation oyo ezan de komoko boye atindenga message abi na sepela na fondation Betty Masengo mingi na mona ba image nango. Merci na message na yo ekomaki ba yebise ngango c'était hier place mona kenda ki jeté quelque part na kenota la mutu moko malade oto ebani na yepe bien na pese mbota za membre na biso moko pe ya fondation Ange en Pilawa, Angèle en Pilawa. Bon, on a ba image pour les cas tout à l'heure. Donc, tu connais aussi que ba fourniture scolaire na orphelinat les enfants d'abord na ngaba. Tous à la penaï. Maman on a bon mon pembe wana. Asa membre na biso pe ya fondation. Donc, tu connais au aller en hôpital parce que asa pe malade. Alors, on est batine un message wana en tout cas. Ça m'a fait vraiment énormément plaisir. On a des quoi asa na intention kosala bolamu na fondation Betty Masengo nzamba simba motema na yo numéro za no benga ata okomela biso na WhatsApp otinda contribution na yo et osala bien parce que le 27 c'est déjà vendredi tolingi avant vendredi o nyonso nzamba kopesa
tokoma to partager ensemble na orphelin to liana bango to sekana bango to sepelana bango tala ka net image to lekisi wana bomonaki tant na banda oloba ibande ko défiler ya orphelinat to kendaki ya c'est mon secret bana baza ebele et jour à Noël pour na ko lesa bana wana ko latisa bango ko bongisa bango nyonso wana ça coûte, ça demande de l'argent. Donc mbongo pe ya mukiete. Alors na ndambo biso tozala ina ngo tolobi non. Tokoko tika boete to contribuer quand même pe na joie ya bana o kopesa mwana o aza orphelin sengo. Vous savez ça compte combien? Combien? Et surtout na miso nzambe. Parce que la Bible nous dit c'est lui qui donne aux pauvres, prête à Dieu. Yo pesa ka pauvre yeba ke o défisa nzambe. Alors nani o ya défisa nzambe? Eza mutu asunga ba pauvre, eza mutu asunga ba orphelin. Ba pauvre eza bato bazangi, ba orphelin wana. Ce sont des enfants pauvres, bazana papa te bana mama te na ofuti la ba minerval. Nana o lesa bango, nana o latisa bango. Alors biso ba o toza envie de to sunga bango. Des fois moi je manque quelque chose même sous na tiki bana na ndaku, mais on dit mi okende pesa quelque chose na ba orphelin. Alors Dieu est vivant, Dieu est témoin et nzamba bonga tika ata moi 100 francs na ngai moi 100 francs papa yo pesaka yo mo lobika na pesi $100 na pesi $200 na pesi 300 500 ou plus mais on nzamba o pesa a ozongisa eleki même $100 $200 wana eleki même 100 francs wana yo pesaki. Donc c'est comme ça dans la vie, faisons le bien et Dieu a opesa biso toujours ka le bien. Donc azala na nyonga mutute mo ka lo biango azala na nyonga mutute et meye mo ka bito défi ça eli sous na osala bola mwana na ba orphelin na ba pauvre. Donc c'est comme ça. Fondation Betty-Ma, c'est le numéro qui est affiché plus 243 89 95 32 048 au bengi to solo là et ça même na batu mususu ozana ba ketcha bana mais on dit mo ke buaka yango. Et bah qu'est-ce que na état bien. Pourquoi pas qu'on rassemble ango ko sala ngo koli o kanyango ta photo biso pe to zuango to ketika na orphelinat to kanyango photo to lakiso comment ba orphelin ba zu ba ketchwana. Tu sais combien ça fait un orphelin à la tailamba o yo pesi. Tout ça li bola mo futa ma jusqu'à la 5e génération. Et bela ba parents ba yeba angote. Alors faisons le bien. Faisons le bien chers parents. Yozola na biso za na poto biki na ya déjà poto mboka malili o ponsaka te ko sala bolamu na ba orphelin ba souffrir na Afrique na Kinshasa na Fondation Betty-Ma, ce n'est pas du tout gentil, ce n'est pas du tout bien. Please bo sala bolamu Fondation Betty-Ma eza wana o kangi bilamba bana o moni ke bilamba o eza bien mwana kokolata o kangi yango to kitikela ba orphelin obiki ba futi ngai nazo ata moi 200 €, 300 €, 500 €. Na tinde la Betty-Ma sengu. Ba kene ko salela bana wana provision. Ba orphelin na batangaka. Ba futela bango ata minerval. Boyandi maman mususu alobi Fondation Betty-Ma sengu zora même bana en charge na ba étude. Mwana mususu ba obengane na classe. Ozui moi $100 au futele minerval. Moi 200. Nzambo pambola yo maman. Sambo pambola yo mona onka eza mukie me eza ebele na miso nzambe tango osala bolamu wana na orphelin tango osala bolamu wana na veuve osala bolamu wana na mutu asa na mbeto hôpital aosanga même mbongo ya seringue aosanga même kisi ya 500 francs yo lero pesi nzambe opambolo mutu asa na prison asa innocent aosouffrir aosanga même sucre kaka oyo otia na tia mila yo memele sucre o memele savon bolamu wana ekopola jamais ekofuta makaka nzambe ofuta una bolamu wana bolamu epolaka te. Donc voilà et ça que juste histoire ya Fondation Betty-Ma sengu prochainement to robeta sikoyo to repesa un sujet to remeka un peu ko solo là par rapport ya ba parents na bana. Donc na lobaki on a deux bia ndenge ni esalaka ke bana babima libanda ezaka pona nini. Alors ba piste de solution ni tokoki ko proposer pe na gouvernement afin que bana wana bazaka na bisika moko fixe, donc bisika ba endroit moko bien na ba cadre moko pe bien na ba beau cadre
et no bana mo bafanda ba place ya salité salité ba oso ba maladie bazo kufaka pe photo ye bango za bana mususu pe omona beli kisi ezata kufi neti dernièrement na centre na orphelinat moko boy otokenda otala bango les enfants d'abord babenganga mwana moko azaki bazaki 2 enfants bazaki malades ba orphelin to mema quelque chose pona bakisi na bango et moko abikaki moko akufi donc bakufaka pe bana wana donc c'est comme ça alors to sunga bana wana ekosala vraiment lipamboli pona biso merci beaucoup à vous tous je vous aime beaucoup que Dieu vous bénisse on se retrouve déjà à la prochaine et merci aussi à l'ingénieur Dave Moubama. Merci aussi à maman Cathy Bakissa. La joie m'a de Pichouna l'hymne national. Depuis Paris, motema ya papa aimé. En tout cas, yé père Zaramoko oyo a pensé à Kanabana wana ya fondation Betima Sengu pour na kosunga bango na quelque chose et nzambe azanga ate ko pambola payer. Alors yope Kota Ozwali Pamboli, la Fondation Betty Massengou. Merci, je vous aime beaucoup. On se retrouve à la prochaine. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Ciao. Bisous à ma fille chérie Joyce Davlin. Bisous à tout le monde. Merci. Bye.